message bino ngoyo bozo sakala koma nzambe mbonga mari boliaka bomso misi ba disque etekami te neda mise chrétien baba tumoko baozo kosa banzembo wana ya ba texte ya pamba eza maloba ya pamba banzembo bosombaka yango te oyo bichebechebe oyo ba oya ba mama misia simandako artiste simandako ati ndako na ye akei ndia sakataka Congo. Masolo yakine avec Rebecca Bilendo pour la Sarvadi, tu es Sarabino toujours. Bon, à la connecter na Ozali Info 16 chaîne Nabino et Rabino toujours ben information. Yamarambo et les Kanakin déjà en date de ces jours tous célébré à Kinshasa anniversaire et à ça on a son mari Misamo. 2 ans après sa mort, Nini Benza les osalama babilo konae continuera nini est-ce que babo sanae azalaka na mitwa ba je sais que ça belé bato balanda kabiso prénom seulement maître Hakim Kabongo na Panama maître Hakim Kabongo yewana n'habite ceux qui Marie Misama azalaka pendant la mémoire na yo maître camionnette Mbola descendait à Simo Kimbango est-ce que Marie Misama azalaka na mémoire na yo est-ce que ozora penza temps et père kabanzemba Marie Misama Lelo penza na siko tozali eza awa na village Léopard na ozali stade Tata Raphaël siko api libote ya Marie Misamo famille chrétienne famille artistique ba eko sangana wa pona koluka un peu ko valoriser encore ozali ba œuvre Marie Misamo je crois que bandeko nyoso ba mesana ko landa biso je vois ma sœur chérie Patricia Lelo Pokota Oazara toujours quand elle chante alinga toujours ko interpréter bandemo Marie Misamo pona ko ebisa bato que mémoire ya Marie Misamo na mutu na ezala kaka boza vraiment ébélé mais tu es bien que bandeko bauti cimetière nous on n'a pas eu l'opportunité de comme na cimetière mais je crois que nous allons avoir quand même le compte rendu ya ndenge leki na cimetière à travers kaka aussi katoza tokosola na bandeko baza ba bauti cimetière ba komeka un peu ko expliquer biso leki ndenge ni kuna parce que jusque là wa to moni ata artiste monté musicien chrétien to moni ata musicien chrétien mon côté musique chrétienne to moni ata mutu mon côté awa to ebite est-ce que baza ali sous-souté to babosana Marie Misamo na 2 ans kaka oso muta kufi balobaka to kobosana ote tozana yo famille et tout artiste akufa raté mais to ebite ya Marie Misamo mémoire na pas baninga na ye babosani ye si à travers kotambolo to kotambo na sika oyo avec la permission de Aaron Lubamba notre luka toza chaka Congo yende penza zawana ako expliquer biso ebele pour la cérémonie à lelo à tout de suite. Un grand merci à Tendai Balobi Maboko Bank. Maboko et Salaka, Oebimisaka. Et la Teo, coffre-fort Ezali, tout coffre-fort Ezate, Tendai. Et pourquoi pas na Tiba Sueli, beauté numérique, Balobi Bambote Nabino Ebele. Kakande Nepsaki Bino, Toza, toujours Awana, Oezali, village Léopard, Nakatia, stade Tata Raphaël. Ici, quoi, Pipenza. Concert il y a événement il y a mémoire il y a Marie Misamo qui sert na biso atika biso le 16 janvier depuis 2016 2 ans na yewa famille artistique famille biologique famille chrétienne ndeye ko sangana voire même na presse hein famille ya presse mobimba to yewa ndeto epenza ko rendre ce dernier hommage na ye hein je crois que maman Genovi kitoko ya ba nzele azot tala nga penza en tout cas merci Nabino et pourquoi pas David Loketo et colonel Daniel Leko force de frappe hein papa Daniel Leko force de frappe colonel en tout cas mes respects à vous. Je crois que Togo a déjà papa Nabiso Chaka Congo. Chaka Congo. Pondo à Congo voilà. 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 Bonjour Bambote la bine bele. Non il y a pas Chaka. Zela na espérance zela muke maman, ça fait plaisir. Azali o muto zaki na maman mariée. Moni ba finga biso trona ye mais tolimbisa kaka. Le déjà tolimbisa. OK, papa Tsaka Congo. Mais quand on kobet la biso lisolo awa, biso tozela ki binoir toza ki penza opportunité ya kokende cimetière, te na cimetière kuna ezaki ndenge nini? Na cimetière leki toko en tout cas mise chrétien atonda ki belé kuna to remercier bango mingi. Ba belé vraiment la kisi ki bana bolingo banzemba yembela kabiso et la kisi na kata cimetière mama Maria moni baninga na ngai na zabana marke baninga kanga te na moni baninga ngai. Mais ba biso na cimetière bango
biso bimananu bango ya sima aso bakangi cimetière bango ya sima ebele oyo lobi wana eza ya kochola bango bamonani te tonde okomprendre te bamise chrétienne nyonso tuya ya mibale ya basi baza na nécropole baye juste après ère bino bobimi bozongi bazali ti sikoyo kuna bali bakanga no cimetière mpo bango baza basantu bango bazwaka lisumu moko te mutu yaki musumu kinde mari misamu balingaka biso bango basantu bango bakotela porte oyo ya principal baya nzela ngomba bakokita ti na cimetière ota mari misamu mama bamise chrétien message bino yango oyo bozosakana koma nzambe mbonga mari boliaka bomusu mise badiske etekami te mari akufi amsese kuma tour de babel bazokabona makila mari ya makasi mama ya makasi yango nde esalaki lelo ya msese kabwana mama mbongo baliaka nde baliaka yango na ndenge mabe ngai nayebisa famille bokeba na mise chrétien nde bayaka alleluya olobi ke wi bato malamu bamona yango bamona ntango bamoni yango mishonoka ntango bamoni ebi papa tiaka kunzo biso so vérité mama nga so yeso likambo yango oyo ntango mari akufi fe partie afundanga mpa ebele bakanga ngai me asalo nini alobi mari misama za misese te mari aosangana na bango te mari oui papa Ntsaka tozoyoka wa so dans le contexte na bien c'est comme si ba mission chrétien penza ba ignorer o ezali mémoire ya Marie Misamu na 2 ans juste 2 ans kaka ya pamba déjà ba bosanie est-ce que besoin que temps on peut ça bango invitation pour même na une année 2 pierres tombales et ça m'a wapata maman bobila de maman cc ata soki nanu musée pierre tombale kimoko mais Marie Misamu 2 pierres tombales ne sa mosu ya la Chine balonga ko elonga mari bacha elonga na ngai po sa condition po na ngai parce que mi ko kino okingela kinga ngai to parce que amoni passe mi na mokebo lingi bidonga te na zonga olingo kende déjà olingo tika biso mais tango ngina bango na sali bundimi yango te na sali na sali dit ma keba to koma banga ya batum susu alobi nga na kufa na scène akufaki papa wemba lobaki yango akufaki na scène ko yo komo lo babo esake bato banga liwa bato mitema beba ndoki ne ba mise chrétien ba bato moko baozo kosa banzembo wana ya batexte ya pamba eza maloba ya pamba banzembo bosombaka yango te wana komosela ba propaganda mabe alors banzembo lokuta ezo mebina okufa yo mebina lona nini na kobunga papa bopesaki vraiment ba musicien chrétien nini ba invitation to lingi toyeba bango eseri ya utia wati maman ester aza un peu occupé to ko zoyer sima zoyer ko yebisoka tambolaki mona bato batambolaki Michonoko batambolaki amulimba basa batambolaki Brigitte Anani batambolaki qu'est-ce qui sombe maman essaie la keneti retourne na yemoko parce que c'est abi à moins qui fait partie ça une autre invitation pour na azana biso mettons en prêchement mais non là ça fait partie assez en danger MCC c'est différent ce que le RVC yebani sikoyo assez en danger dans artiste ça vivant tanga kufi cimetière na ye bakoko bana na kotika moi ça kotika nebisuka MCC kandengona même MCC on mona ka mudasala mumbaya mudasala pia tombali ya Charles Mumbaya c'est honorable Francis Kalombo mudasala pia tombali ya Ale Moloto c'est baninga Ale Moloto ba mise chrétien botika lokuta bosi ba nzambe bokumisa nzambe business bokumisa nzambe mbongo na bino yo tant surtout c'est tant sur ya c'est ça c'est là on est biso yango journée za nanu amsu ba ya bon so ba eka non bazana na Négropole bazana ngomba bakanga Négropole bango ya sima na biso basumuki mais bido wazo sala mama nzela mari akei biso zo kokenda yango zompante esanga passe komona na mise na mokolo mari akufa ata mise chrétien moko te na cimetière Négropole ata moyembi moko te nkolo siko kolo basambelaka nkolo sata to kolo nzambe to ba pe vérité to mama nzambe ba te bele ba te na sima nzambe oya ko bata sima nzambe parce que bolingo neti biso utukuna tsaka Kongo anyaka mbongo nakena wewa banda chaka Kongo ba kizaka o petro ko liaka bambongo ngo ezara solo o liaka to ezara utaka wapi na pesi ba lutuma mboti bazali bakiti na ndako c'est pas lutuma pa mbongo pourquoi faire un bon on a dit qu'est-ce que j'avais fait pour lui dernièrement papa Chibala azo yamba biso pour la premier ministre Bino Chibala azo yamba biso à sans danger pour la 80 papa Lutumba
na osala ngo c'est sans danger ba artiste minene oyo bayibi force tsaka koma ko finga jamais tsaka ko moyibi oyo bichebe oyo ba oyo ba mama misia simandako artiste simandako ati ndako na ye akei ndia tsaka Kongo mais si mundanga ndango yaki matanga mundanga ndanga te comment tout autre pas bakuna lokuli mais c'est malheureux mais de toute façon plainte basaka plainte na parquet ke ayibi mbongo asali boy yo comment mutu banda na banda sans danger bakaka ngate ingo la kisake on bakisa solo parce que on domi yango wana so o même so qui de image so bakanga na parquet quand on a lobby pa na yo yango na reprendre na devant les juges devant le magistrat maman bato basaka biso mingi maman basaka na bato trop c'est le moment qu'on dénoncer bango l'église de est infiltrée banani c'est le moment ya ko dénoncer bango ozo dénoncer banani exactement ozo lo baraka vague tout à soke tout à frère José Ndite tout yi soke tout à Moïse Mbi et tout Marie Misama kufi de cercueil mwana we ba melera makamata we bien de cercueil so rappeler bisona nous peut-être 2 ans au ebele ba babosani maramni yango le kana matanga aventure de cercueil côté ba somusu côté musu ba sombi c'est parce que négociation ils allaient rater peut-être non ozo la matanga baniaka marité bayaka marité ngana marité osola ba biso ba vérité belé balingaka marité marie azaki mutu moko bazwaki loko neti mutu moko ayo ikota kaka neti mutu moko pa kosakana mais makila marie ezolanda bango bango biso album ezoteka mate bango susu banda amisiso banda marie akufa ezo mwanga beko mwangana bayinana Marie, en tout cas, yo, wa makasi, Marie, wa somo, comment qu'on pense à l'ingoma là, MCC, ba inana, ba panzana. Wana yone mutozolo ba selon observation na yo. Mama na zoko yebisa yo, yebisa René sa ngoni. Ngoko mbiko matanga zate. Dominique mwana musaka na Londres, wa bango. Biji so de Lausanne. Espefak mama Sylvie ba wa bango. Mwana so René za maka. Za mamingi ke eka Obama ke boye ba ke banzembo ba yimbela kabiso, ce sont des textes. Net pe wera ko yimba pe nzembo nzambe be eteka mi ngonde bango ateka. To fali pe ayimi nzembo nzambe be derema mwana nga fabrika sa yibi ozana. C'est même chose de baza ba mise crétété. Mise crétété to bungisa c'est aller moloto. Aller moloto ye azo senga ta cachete mais nous so tikala wa be benga bango obetisa bango. Mais cacher fali la coûte moins cher. Il y a bango leki. Vraiment que pour un événement à l'élo, qu'est-ce qui est prévu? Bon événement les bataniens qui mari bango maman tout ça na kawana te. To baya te tout dit négropole. Baya ndire qui changera. Mara ko la mokate. Biso ko bine banzema mariawa. To ko yemba na mari baba na groupe na mari misam. O to ko tika te to ko soutenir en tout cas. To remercier mes famille mari misamu, famille biologique na ye, to remercier baninga na ye, ba ami na ye, na presse, il y a internet sans coupage. Obaka pona mbongo te mbongo za somo moli bakawa baninga ba mona ngate aba mona bangona wala ye wala mise chrétien akomi nini muselekete moni beko tala ngai ya nzambe beko tala position D'autres position. Papa Chaka, tu habites parce que tu as nous awa, je vais continuer. N'habite moi déjà na bandeko peut-être. Vraiment na bana poto bana États-Unis. Na uti bandao ngingiti na négopole na wewa. Et ça vient pas c'était musana salaka. Caméra zate image zate na ebiki busala tout pour me kana soutenir ngai que mishonoka mama Bénédicte Diglessard invasi pache koyitira passer Gilles Max Massi na ebiki pour me kana nous s'organiser partout dans le monde bozali un peu ça qu'on doit savoir que busala busanga na pour les cancer sans danger et tout moment pendant que kosekana basinga mingi bacholinga mingi Dominique mwa musakana Londres Olympio au travaillera na banani na artiste dans Josala ka yo moko to za équipe mobimba ozo senga ba soutenir juste mais c'est là que ça yo en live que pour la yo pour linga tembetro oyo ezali toujours préparer voilà toujours préparer hommage rend hommage à la femme artiste ils ont prendre moni kia wana kusinga moko te Chaka Kongo Karine Pala Godé Mouvaro ils ont prendre tout ça que belé hein ils ont prendre tout beta toloté tout monde ba stratégie na biso ba ta stratégie hein je comprends que ça moi ils sont moyen bilo la kimbongo mais je crois mbolo yo
partout bazali ke bayebi ki Congo a mérité ça appelle bureau ba sungaye na sa bureau sokoda kutu babengana ki bango bazangi mbongo futa ndako bonga mbongo futa ndako na zolango wapi mais bo duka ngabo aider en tout cas ba partenaire partout dans le monde bozali nebi ke amoni mabasa premier ministre Rami Miss hein vraiment ndenge pas bazali que qu'est-ce qui sombe à sans danger tebi ke 00243 81 657 0958 00243 992 30 43 40 Pamela Moussa so bien bien Barbie la grande oui bien bien na bossa na raté mira kemi na bové vraiment que na yebi que émission pour découvrir mes BD bon mon la bien oko balancer image au mona que ba mise que tete ka baninga mari misamu famille mari misamu normalement il fallait ba mise que tete baza belé il fallait tondawa bo bango ba ko ya presse cimetière ba négropole so ba kangi négropole ne ba yawa vraiment que beaucoup de Nzambe, moto Nzambe, moto Nzambe, moto Nzambe. En tout cas, merci beaucoup. Chaka, Tiaka Congo. Chaka Madesu. Ah, ok, Chaka Madesu. En tout cas, merci beaucoup Nabandeko Balandara Biso Penza. Tolobi toujours toujours continuer, mais déjà pour cette première partie, nous disons un grand merci à Maître Hakim Kabongo. Babi, mes respects à Maître Hakim Kabongo, les préférés. Hein, Babi Maître Camionnette Mbola descendait à Simo Kimbangu. Pourquoi pas na colonel Dani Oleko, force de frappe. Comment moi que ça n'a pas camionnette bobungisa moninga bien camionnette Panzu vraiment nevena ngo mais 10 ans on va faire quelque chose pour la camionnette Panzu avec kabimba les motos kutana pour la camionnette Panzu ninga kibiso mingi vraiment pichuzo de Lausanne en tout cas semble nebe kotika bisote mutu nangai Wabelo André vraiment Madé à danger pour soutenir pour l'imbaté en tout cas lelo tous les amis chrétiens et banda ndenge ba ko sala molongo ba ko kamwa bi moni bolobaki mabe pona bango ba ko ya laissez le temps au temps ba ko ya bana négropole nan. Ok, laissons le temps au temps donc toti kangonga na ngonga yango tango baroya pe ko toroye baraka po ya ba ko tabiso moko to ana ba majimela ba caméra et tout rozwa bango penza entraîner na bango. Je disais un grand merci à Maître Hakim Kabongo le préféré, à Maître Camionnette Mbola descendait Simo Kimbangu et pourquoi pas na colonel Dani Oleko force de frappe, respect colonel Dani Oleko et aussi à Véro Mangoyi Makila ya ba champion encore. Mais Aza colonel la bisote. Voilà, Vali Moutoumoko très cool, très sympa. Colonel Daniel Oleko en tout cas. C'est un écrivain. Hein? C'est un écrivain. Aza livre en tout cas pour soutenir Rango. Vraiment que pour nous soutenir ça, que nous senga na peuple congolais kimia kimeza na mboka Nzambe va agir. Pour continuer à lire ba dendote. To dia ba edinga na bona nena liaki manzaka soso na fufu koteba na nozo na salaka non na pas penser c'est bien bon merci que vraiment ko limbanga te na remercie mingi ona bosa na kote kisoki na bosa ni papi maibelanga ma merci parti ko chinga parti chasi basu na pour bozali ma fille Caroline du Nord en tout cas que toujours c'est la mission chrétien bon ça benga déjà azo ya déjà aleki na mo selekete Tiaka Congo asuka penda Chaka Congo pondo ya Congo Yabe bololo so longela musaka na bololo musaka bien. Oui mais constate osali kaka nesika oyo kaka ndene bisaki bino ne bandeli to moni ata artiste chrétien mon côté musicien chrétien mon côté de éviter ceux qui vraiment ba recevoir qui ba invitation mais tout à l'heure là toko luka tokende ko solana maman Esther yende penda za qui chargé na marambo yango total ceux qui vraiment azwa qui temps européen ça ba invitation to invitation comment quitter to ba mona ki yango te to comment qui na retard par rapport à un programme na bango là on ne sait pas et Mathieu Kamani de la boîte ici c'est Paris en tout cas Mathieu Kamani de la boîte ici c'est Paris bonjour à vous nebi que masolo ya kineza na botinda toujours ba s'abonner à Véro Mangoyi Makila ya ba champion botinda toujours ba s'abonner toza wana pona bino toza wana pona ba nouvelle nyonso etali Kinshasa tentendai maboko bank tentendai babi maboko banki tosuki ka wana donc la suite oyebi tiba sweli babi beauté numérique hein beauté numérique de gros bisous à vous et de gros bisous à Geneviève Kitoko Yaba hein Kitoko Yabanzele Geneviève Kitoko Yabanzele et aussi à David Loquette pourquoi pas à Maître Hakim Kabongo ba bisous et belle
Maître Hakim Kabongo, bisous belé penza, Maître Kemenet Mbola, bisous belé à ma famille, la famille Pukuta, Joa Patricia Lelo Pukuta, Timothée Pukuta, Myriana Pukuta, Mami Pukuta, toute la famille, mes enfants, mes beaux-frères, ma belle-sœur Jolina Tambo, en tout cas, Nalela Bino Fort, et aussi à la famille de l'Info 16, Tonton Mwingamba, la Syrie, Maître Frère Richard Madeka, Frère Richard Madeka, mes respects, Frère Richard Madeka, Aaron Lubamba qui était derrière la caméra. D'ici là, portez-vous bien. Nous sommes toujours là. Nous allons continuer avec Oizali, interview et tout. Mais bisous et belé pour la première partie, il y a émission Nabiso Alelo. Voilà.